Nadana sengo moko Fati Beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala akuto kugana mai Premièrement, on a mis se présenter. On a parlé de mingi qui a mon Fati Beton. Donc, comme on a vu son abakolo, il doit faire sa partie révolutionnaire. Les gars, Tobanda idéologie, bien que Tobanda a volé à la radio. Cette fois-ci, comme c'est-à-dire que notre longue n'a volé, pour tout ça, là qui tombe mis n'a volé Moussou. On a pour la rocha moi clair, n'a pas de déco, il doit faire sa opposition, dans la position, tout ça, il y a des manifestations, ça qui s'en va pour l'eau. Mais cette fois-ci, le monde est venu pour l'eau, mon idée pour les amis. Donc, tout ça, n'a pas dit du peuple, il faut soutenir mon avocat, Elie Mundela. Aza Bongo, premier vice-président, Aza comme candidat, premier vice-président, il y a Sénat, pour la chambre haute, il y a Parlement. Donc, nous avons une présence de la mission presque à pour soutenir vraiment massivement. On a bandé quoi au Rwanda, on a bandé au Saboni. Pour essayer, on a vu nos petits bandits, on a vu nos parents faire fan, parce que nous voyons, pour liker la nini, ce qui est de la côte. À Rosa, le roi va sous-souter, à Rosa, pas Rosa, au Kansabilengue. Yango wana vraiment pour la bande koyo bazana ndako bazana courage le rôle à biso mais bazana l'espoir té donc on a aussi na bino bande ko tenir toujours bon donc de tenir bon pendant bataille belé à lutte protocole mati na magistrature suprême on a état protocole donc ça dit to kende na déboulonnement hein il y a système muke donc comme on a keno chef de l'état moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alongwe na volé ya ba kombo ndenge bandanga bato bayeba na wana donc abandi ko effacer classe politique nyonso ya kala wana donc lelo to moni le rôle ba mopepe ya Sikaboy Odi Mundela azali bongo mwana mboka mais bazwaka chance te na bokamba mi mboka oyo utikoleka donc cette fois-ci yango moni keno mwana mboka Edi Mundela na elongo na peuple congolais na kosenga la bino donc tous ala toujours na espoir parce que nous pepe ya sikande yango ezomema Congo renouvellement ya classe politique donc ba oyo nyonso toyeba kikomba ba politique oyo donc ba politique ya zate cette fois-ci ndo moni mwana mboka mokonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azokotia noir sur blanc koloba ete Congo oyo eza royaume ya mutu te Congo ezali eloko ya biso nyonso donc Congo ezali héritage ya bana mbo donc yango wana sikoyo ndo moni keno lelo
oyo biso tokosenga na bino bandeko bovandi na bandako bozuti ya kozala na biso te donc bozala toujours na espoir ke non makambo ya malamu ezali mpe Congo ekobonga elongo na bolingo totondi bino botondi biso mpe totondi botondi na bandeko baye kosoutenir baye koaccompagner nga te soutenir plutôt Edi Mundela oyo aza wana nasengi bango matoni tosengi na Edi Mundela bisika azozwa ebonga mpo wana deja azwi lelo eza élection ayebaka biso bato oyo toza libanda toza na nsima na ye toza kotalela ye tozotinga yaki te biso mpona kosoutenir mokonzi ya mboka vision ya mokonzi ya mboka asoutenir atia projet de société oyo UDPS azalaka nango mpona population atia yango en marche e mpona patron na biso ya UDPS secrétaire général Augustin Kabouya, le président Jean-Marc Kabound, on a bien sur 1 giga. On a commencé à 1 tera. Pour Oumeli Nagi, 520 giga, à comment 1 tera. Na Moko, c'est quelqu'un qui me. Voilà, voilà des émissions Mabanga. Mabanga, serviteur des autres, charge. Maxime Moussous. Ça va, merci beaucoup. Maxime Moussous. Christian Loumouloukous. Merci. C'est lui le vice-président. Holandi, ne connaît pas ce truc pour l'année. Holandi est bonne à la campagne des personnes les très bien. Comment on a dit? Comment on a maman? Ah, les banques de cher. Voilà. Merci, nous sommes passés à la fin de notre. Thank you.
Non seulement ça, le parti les mieux implantés, les mieux structurés, les mieux, je ne sais pas ce que je peux encore dire, pour l'équipe à Gagnos. Et la jeunesse, Mouto baye kotia kuna kwa comme premier vice-président national et dit Mundela aza elenge lokola. Et ndenge nazo ko partager vision na ye. Ko vision na ye za ya biso ya UDPS. Na bité to ko kama kubo. Na ba jeune biso to encadrer na ba quartier, na ba cité na biso, na ba commune to bité. Bango ba lobi que mettre ndenge yo okende liboso. Tozo ke ko accompagner to ke ndenge. Voilà. Donc ce n'est pas une sorcellerie. Nous c'est plus la jeunesse parce que nous voyons loin. Nous visons plus haut que ce que nous sommes aujourd'hui. On a, bayebi très bien que la population est à Congo. Ils ont plus de 65% jeunes. Et puis les jeunes ont moins de 35 ans. Donc voilà, il ne peut qu'avoir de jeunes. Mais nous pensons que d'ici 50 ans, d'ici 30 ans, que l'UDPS demain à jamais, non seulement le Zanal est arrivé à diriger. Parce que moi, je dis que papa est dit, la loi est bilingue, mais il va y avoir la bilingue wana komba te pele bilingue bazala misala te kasi kwa ko misala zo singa be ba volonté ya mai kola bango bazala likonga likolo kwa kokela misala bango baza ensemble national tout ça la bango za ba voter libe donc kokela misala libe na kolandela na ba exécutif et a on a parlement pour faire un projet de il y a quelqu'un donc projet de société si j'ai pas fait ça na kati ya projet ya gouvernement baloba que to la misala to kopesa bandeko bilenge misala to encadrer bango to sala ke lobi na bango za mala kasi nde balobi biso na UDPS to tia yo edi mundela okende kotala na gouvernement makambo wana po bango baloba ba misala ti sikoyo est-ce que bokeli soki oyo azokela te oyo atali makambo ya jeunesse oyo atali makambo ya emploi soki azosala yango te bakobengisa ye wana na parlement e toyebi ke edi mundela na esika akozala wana akozala na liso ya kotalaka yo tomoni mosala ozosala bien te alekamata filme oya kosala ye nde biso tosengi na population esoutenir edi mundela parce que c'est un fils maison UDPS et UDPS boyebi projet de société na ezaka na ba réseaux sociaux nyonso pour avoir un besoin au monde que c'est basé sur la jeunesse et sur les futurs.
nalati phare de ses papa afilme yango bien oyebi na ntango eleka na ntango akala seli wana na banzake tozalaki bakolonize mboka na biso ebima libanda ekenda kobundela babelge ebundela bafrançais soki oye na kasangulu na komine onga na banda eza na baveni oyo eza korepresente bavictoire ya basoldat na biso bavaillant soldat na biso bakenda kobunda mpona bamboka bapaya mpo bazwila belgique par exemple bavictoire lelo belgique aza déjà aza na siège ya union européenne ya na belgique et tout ça nyonso wana eza bamérite oyo bato babundela kati ya basoda wana basoda na biso ekotanga bakartier lokola babirmanie bavenu pardon basosa baéthiopie eza wana eza kote bakenda wana bazonga basoda na biso bakenda bango malembe ti bakóma na bamboka poto wana mpo babunda soki basoda na biso bakenda babundela baninga balonga bongo mpo na biso tata mokonzi ya ekolo aye alobi ke ngai nalobi mpo na guerre esila na este guerre esila na ituri na bana oyo baya koya badongola meso bavoisin nyonso toza na bango à gauche à droite babima bakende kutia état de siège elingi koloba ko mboka eza sous dirigé par bacivilité eza sous dirigé par yo na ngati mboka ekomi bato baza na gestion ya point wana ya territoire wana na mikolo wana eza soit bamilitaire soit bapolicier ndenge nalobi te na likanisi oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwi likanisi eza kitoko makasi il faut nazala ndoki ndenge ye moko alobaki il faut être un sorcier pour ne pas soutenir ndenge nalobi te nakoki kosimba minduki te mpo naza soldat te nakoki kosimba grenade te toni eloko moko te nakoki kosala geste te eza kozala na bapense na bango kote baza na Goma na Bukavu na baprovince oyo kuna na Ituri et puis nakoki kolakisaka yango na miso ya bato nyonso ke FARDC nazosoutenir bino toza na bino elongo na makanisi ya mokonzi ya mboka toyebi ke victoire wana bokolonga ndenge bolongaka na basayo ndenge bolongaka na babirmanie ndenge bolongaka na baethiopie kaka bino ezalaki kaka basoda ya mboka oyo bokolonga monguna nyonso aza wana bokokimisa ye libanda epuis victoire ekozala biso bandeko na biso ya Goma ya Ituri ya bisika nyonso ya coin este wana bakozala na pema bakozala na kimia makambo ekende bien nde nalobaki tosoutenir biso ezalaki eloko nakoki obakisa eza ke mokonzi ya ekolo alobi na biso toya tosoutenir Edi Mundela UDPS alobi na biso Edi Mundela nde na biso po biso toza bana UDPS dans la chance. Et la jeunesse, je vous demande de continuer à croire en la jeunesse. Makambo esi ebongwani toza na besoin te bato baya kopesa biso badikta bato oyo basala kala bato oyo baza na vision ndenge moko na biso te biso moko tokotambola sikoyo kokita na nzela tokomobilize tokosenga na bajeune batinda bandeko na bango bajeune bakende liboso lokwa babiso po tosala makambo oyo ndenge esali. Et merci déjà na soutien au toyebi ke kala mingi te ya makambo minene ezoya komona sikoyo. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya alembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produits ezotekama na kati ya Eden Store. Na ba produits alimentaires, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui,
nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza oyo kobonga mpona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Sekre ezali kaka moko. Etan Star.